na seni. Félix a robeta bango. Félix a robeta. Nazoloba bozui mwasi ya Ferina Kabere. Bozui mwasi ya Fayulu. Boche tata mwasi ya Muzitu. Na seni. Boche bango na seni. Bakobeta ma Félix a robeta bango. Aza modèle à suivre Ferdinand. Tola na biso pe to vani na télé to zape boy totali o Ferina Kabere. Ndela koma yebima ezo mima na butu. Mais Félix azolinga asisa makamunyo swana. Siko nyonso to azana bato magique abeta pan. Depuis to vanda na yo zonga wapi. Na ndako atata na ye. Azonga wapi. Atika Bukonzi. Kabila atika kini na ye. Kabila za Congolais. Tozo mama ki Congolais. Awa kasi na débat yake azonga. Toko ngai na kolo Kabila nani akolo na mboko yake Kabila zonga. Na nini Kambere za Kongo ya wapi. Eza kombo ya Congolais. Bon Congolais bon Bakambere, Bakanambe bon ezaka bon tokondi mabango ka baza bandekwa. Tondi mabango bino bataide pesa ngo ponela tu nationalité trop après no banye mission parce que Zelana expliquer yo. Mboka oyo. Mokonza mboka nini asale loko esimbita lobite ke simbite. Depuis Congo etikala ozala Congo. Quel politicien ya niveau nini na bino nazoloba yazare. Mingi na bandeko bozolanda biso de partout dans le monde entier et zanga ibongo ndeko nabino Jerry Kobetox CDC7 de la presse votre humble serviteur mwana mosala nabino ndeko nabino Congolais oyo andima ko tia drapeau ya Congo na kingo pona kolakisa elembo ya mboka oyo ezali mboka ya lokumu. Merci beaucoup na fidélité nabino bomesana kolanda biso na chaîne nabino Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision to yebisa bino à chaque fois ezali chaîne oyo ko saela bino makambo ebele et ko informer bino et ko faire divertir bino. Alors toye lelo tozali précisément na balabala penza pona kolakisa ete émission oyo loba vérité ezali émission ya peuple tolingaka to pousa na pembeni ya peuple loba maye oyo ezali ko sala epasi na mususu ezali ko sepelisa ye. Alors merci beaucoup na équipe technique o esimba mina Jack Kanangila et puis lelo muto azako ko simba ba image ezali Charmant Lutadila mwana muke na nzoto ya mike ya mikolo akosala musala. Merci beaucoup na moto ya Yambo mokolo chaîne oyo depuis Londres, Maman Bella Dinganga, la patronne. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et merci beaucoup à notre coordonnateur, Trésor Walukonk. Merci beaucoup. Alors, bana membre Nyon Sobolandaka Vision Plus Télévision, mot d'ordre Zagara Moko, aux vidéos na WhatsApp, na Facebook. Pesa muninga kozala égoïste été. Émission Loba Vérité Bandi, benga muninga tango cliquer au côté mbalamoko, benga muninga aya kotala émission Loba Vérité et Bandi. Émission Loba Vérité lelo tokolobela nini, tokolobela discours ya chef de l'État, o euti ko pesama tout à l'heure awawa. Ba Congolais bayambi yango ndenge nini. Bana mboka bayambi yango ndenge mais tozota na bilonga batu musu bazo baba sepelité. Tozota na bilonga batu bandeko mususu balobi bango ba sepeli nango parce que chef de l'État zaki sincère ya koloba. Alobeli moi ba point ebele mais nga na retenir moi ba point ya muke alobeli likambo etali bozangi ya mai na République démocratique du Congo surtout na Kinshasa batu bakomi ko vivre kana ba mai ya forage. Abeti c'était alobi il faut basala mbangu na izino ezali na lemba yimbo akuna pona ko servir bana mboka mai et puis alobeli likambu ya budget oyo lelo ya azoko manango o esalamate na histoire ya Congo et puis alobeli lisusu par rapport ya ba militaire na biso oui côté wana kutu ezali moi maloba mwana mboka Ferdinand Kambere auto leka tout à l'heure na Top Congo vraiment à réagir vite par rapport au discours du chef de l'État, Nenga Lobby, selon Ferdinand Kambere Alobi, chef de l'État a tapé à côté. Alors, on a rejoint invité Nazanaye, Papa Denis, Azali Motobo Yebi déjà les kaka, tout ça, on a analyse, tout solo l'anaye, Azali analyste politique, socio-culturel, Alobelaka, presque musique, et puis na politique ya mboka nabiso, et puis Yemoko Azali Moyembi. Tout ça, quand il s'est tout solo l'anaye, Makambo Etali, discours du chef de l'État. Nazako Pesa Mbote déjà na moi na mboka, Papa Denis, bonjour. Bonjour mon frère Jerry Kobetox. Bonne santé. Talaka toujours na nzamba zobatelaka. En tout cas, on a lingaka kwa ko kango pena na ndaku na parce que o ezali na ye na ndaku na yo pena.
Autre benga au siège social. Ah oui, zanda ku palin penza palin yangoy. Ah, biso tozalaka. Na moni ko vanda boye parce que le siège social les alliés sika oyo na kopesa na mbote na évêque Pascal Mukuna moi na mboka et puis na pesi na assistance il y a Emma Son, papa Emma azali na assistance. Merci beaucoup. Lelo j'espère que Hollandi discours à chef de l'État à l'obéli moi makambo ebele mais eloko et tout qui batu mukie parce que boye ba ke beaucoup en opposition moi ya makasi pe perda comme une opposition Ferdinand Kambere a outi ko réagir malamoko na discours à chef de l'État à l'obéli chef de l'État a tapé à côté na discours à l'obéli yemoka se contredire social et simbité et puis yemoka loba ki lisusu ke na après discours na etanga bi social et simbité à l'obéli atangi so ba point o place à bongisi au moins ka se contredire yemoko. Bon d'abord Ferdinand Kambere eza kombo ya wapi? Eza kombo ya congolais. Bon congolais bon ba Kambere ba Kanambe bon ezaka bon tokondima bango ka baza bandeko tondima bango bino bato ya parce que ngo ponela tu nationalité trop après no banye mission na parce que zela na expliquer yo pona nini boko mboka oyo mokonza mboka nini asali loko esimbita lobite ke simbite depuis Congo etikala ozala Congo parce que ngai nalandaki discours à chef de l'État te nazalaki na studio nalandaki discours te bon bino mutu bozoloba tango zoloba ya ngai eza lobby que social et simbité bon ye andimi ke simbité cela veut dire azo bongisa au moins que wana zo contradiction Ferdinand contradiction wapi est-ce que Ferdinand Kambere azama yeli muto ya ko suivre oyo aza l'homme modèle Ferdinand Kambere mon frère Ferdinand Kambere c'est qui Aza modèle à suivre Ferdinand. Tolanda biso pe tovandi na télé, to zape boy totali o Ferdinand Kambere. Mais c'est un politicien quand même. Quel politicien ya niveau nini? Nazoloba, il y a un respect. Yé Ferdinand a un respect. Yé. A un respect. Nazoloba d'abord. Quand quelqu'un y a un modèle à suivre Muto ya koza la modèle à suivre nda ko yele biso yebiso biso que non chef de mutu tango zo yo kazolo ba que non social et simbité. Est-ce que alobi mabe si ko tanga bandi alobi social et simbité après yeko loba suma kamsusa bongisi nazoloba na lobi bien abongisi nini atangi ba point mususo ya sali moi siko azo yebisa bino Félix abomba kate akosaka te Félix azalaka alobi makambo azoko kisa makambo azoko kisa moko neto yozolo ba ya mai izino ne bandi depuis quand bazo bongisa te Kabila chaki izini kuna ezana ba bisika msuna ba bandala po mai ebima ezobima na butu mais Félix azolinga asisa makambo nyonso wana siko nyonso to azana bato magique abeta pa mais yemo alobi yango izini déjà makambo wana esili mais lancement bazo sala alobi ke bazo lancer yango ba lancer yango et ça c'est normal et ça a sali lokoyo et tikala ko zalate au moins deuxième mois de février mai tout Kinshasa mobimba mai ezoya siko boko neti na mbuji mai izina mai ya malonga ezalaki te Kabila ngai quand j'ai quitté mbuji mai na tiki mbuji mai na mai ya bien ngai na 2000 voilà période de Kabila nazo Kabila wapi? Na lobi Kabila yaki ayende ko boma nyati. Kabila chaki mai na mbujima. Achaki mai te biloko wana Mobutu mutu atika biloko nyonso wana. C'est pas Kabila. Kabila ayaki po boma a gorger. Kabila za image à Satan. Voilà, en tout cas, voilà les réponses au répondre les propos tennis ça n'engage que mon invité. Oui, na lobi que Kabila za ange satanique. Ayepo na ko corriger ko boma. Bible ezolo biloko wana. C'est ezaba Kabila. Ferdinand Kambere a réagir lisusu à lobby. Na makambu ya seni ya désignation ya bandeko no soto bakokamba seni bino pena bo bloquer bolongoli opposition bolongoli na ba confession religieuse bolongoli batu nyonso bo sali yango na kimoluba donc bo tie oyo bokokaki kocha bon nazolo baboyi omoni chaste ya confession religieuse balobaki nini balobi oui ezalaki combien de confession religieuse ezalaki oui confession religieuse hein. Il faut quoi? Il fallait na wituana charte na bango lobi nini majorité. C'était pas ça. Abi bo respecter article 12. Na lobi boy. Donc muto azokamba réveil ezali dodo kamba. Ouais azokamba ba musulman azamuluba. Ba pays na biso eza pays laïque.
sur 8 confessions religieuses 6 bandimi bakenzela moko tribalisme ezana albi bosala on a mafios bo écarter PPRD bayebi zela na expliquer yo omoni muyibi tu muyibi nyoso asala kanini ndenga banda ko yiba azokanisa so ata atike lombongo akanisa ke yo yibiye PPRD bachaki malumalo ngoyi mulunda ya lobi nini na ye bokole na munoko mboka batu balelaki na munoko mboka te sikoyo kadi mayeko sani kadi mayeli nini il faut tolo ba omoni ba Ferdinand Kambere baza modèle à suivre te na zolo ba biso to atandenge to telemi boy ngai na niveau na ngana ko beta masolo a Ferdinand Kambere te mais je te dis vrai Ferdinand zanani mais ça a discours et pesa mi et puis a pesi réaction na lobi boy to ko beta masolo a Ferdinand Kambere te Ferdinand Kambere ne pèse pas pour na yo discours à chef de l'État et ça normal non chef de l'État a lobby au lobby qui a lobby bien que non pona eza makambutu eza bien discours na eza normal eza bien ayebi alaki batu au moins na février mai tukin ozo comprendre tukin makambutu zo kende ko obi ke ba congolais bazo baye makamba kolaka kolaka muta kolaka te banda ko bande kolaka ya papa bolaki biso ba misunyezo ya biloba soso biloko eza déjà zela na ebiso moni kala mingi te na janvier ba congolais ba ko bwaka fufu obi kala mingi tango bolobi na biso combien nazoloba wana Jassim tokosala no émission le 31 ba congolais ba ko bwaka fufu ngana ko luka yo tokeno papa tokende boy tala Thomson moni bambozo mono bambona biso bakonda ko mona bambwa minene ba ipasa nini ba Thomson ba soso tozobwaka pampa ko ebisanga biloko anete ko landa bato ya poto ba congolais ba diaspora ce sont des amis oh mususu bolobi voilà, Ferdinand Kambere lobi lisu atemeli likamu oyo par rapport à discours à chef de l'État malgré toucher place à ba militaire te na ba policier te mais alobi comment bolobaki bokotie la FARDC mbongo po ba bunda bitumba este mais kaka bino moko boki oso ba Ugandais au moins que contradiction na contradiction nazolo baboy muto ya bandaki bitumba azanani Kabila te Kabila muto akreaki bitumba pona koyiba ba coltan bandi bitumba kuna Félix tango ye ozoka teko frappe eza kuna parce que nazo yebiso boy omoni ba Ugandais wana eza ba soki ba rebelle ba FDLR bazo sala basali epaka awa bakimi bakoti na Uganda siko moyen biso tolanda bango kuna eza te sikoyo eza chaque fois tango basali epaka kotoyo bake kuna bakoti kuna moyen tolanda bango eza te qu'est-ce que nous devons faire Fatina sagesse na ye seulement oyebi mikolo to bengenani Salomon bino ba opeseka bakombo bo opese bala na kombo nazoloba Fati tozo benge mikolo yo Salomon parce que savoir faire ezawan asali nini abengi batu wana boya tosala bo basali dio oyokaki dio ndenge salaki loba dio ya nazo biso mon frère FARDC babeti basoda Ugandais babeti contre-attaque batwana uzoka feeling ezakuna wana batopoto baloba te mais kasi yango ndeko mwana mboka Ferdinand Kambere alobi soki bo sala bongo bo sala parce que boza la confiance à FARDC te yango boki benga armée Ougandais FARDC eloko na uti ko yebiso bien problème c'est simple FARDC asali boy tango bazo beta kotoyo bazokima bazokota na Uganda mais moyen FARDC ekota na Uganda ezate siko babatami soki toke na Uganda ekoma on dirait to violer territoire na bango ole to sala ko violer territoire na bango te to sala nini to sololi na bango biso to attaquer koto bango ba attaquer kuna c'est normal ay ko lobela suli kamwa budget ngo mage bo la ka ba congolais to ka ki budget 10 milliards ba député ba boy ba lobi budget faut la 13 milliards mais Ferdinand Kambere lobi ni sote ça na ba bilaka la ka bazolaka yango na nde to sali na sagesse à président que to solola na ba soda Ugandais bango bazo attaquer côté bato na bazo côté biso tozo attaquer côté mais ozoka milelo kuna te milelo kuna jalelo bozo sala kaka ndeko bazo ba ke bozo bino ata to sali likambo solo kijalelo ezani kijalelo bato ya kijalelo eza bato Kabila biso te siko budget Ferdinand Kambere alobi ke bana wandi ko laka o bazo fota ngwa o bazo sala boy bazo sala kaka te budget ya 13 milliards soki ya 10 milliards siko iyaye nini Kabila azalaki yao mais basi na opposition yo kana opposition basi ba pesa combien budget ya 3 milliards
Kabila tika mbongo boniao. Tozolo bolo beleni. Kabila tika est-ce que Ferdinand Kambere a un modèle à suivre? Nazoloba, personne n'a pas de mususu Ferdinand te. Ferdinand a moins. Parce que Kabila tika bidiao depuis combien de parce que aye ko contre na moni aza logote parce que mutu neti papa na biso papa efeka terre biso nini mutu apesa ka oyo aza nango soki oza riche okopesa mutu oyo oza nango yo salate oeshua na vie okopesa mutu nini sagesse ni okopesa mutu wana mutu ya sala awa na sala boy pona sir ana sala okoyebisa mutu ana sala bo pona yo lo baké ba sala te mais lelo to moni ba vidéo zo circuler mo mboka Kabila zo le kala bazo be anezonga sala boye zonga tozolela yo depuis to vanda na yo zonga na zonga wapi na ndako atata na ye azonga wapi atika bukonzi Kabila atika kini na ye Kabila za Congolais tozo mama ki Congolais to awa kasi na débat yake azonga toko ngai na koloba Kabila nani akoloba na mboko yake Kabila zonga na nini Kabila salia ona ba vidéo batu nani azo yo zo kanisa batwana omoni ba Congolais mikolo yo Congolais akoma boye we yaka na ebiso yaka bozwa nini aba azalaka Kabila zonga batu boni ngai omoni ngai nakendaki pa vie na ngai wadenya mulamba na kinga kati ozo comprendre na kinga kati jour to beta no émission ya ba Transco na mona ba Transco kuna evande belé na beta to beta no émission jour nga na kei na kinga kati na komi na kinga kati to vandi boye to moni Kabila pa na ezaneti na ngomba Kabila zo koleka boye bato bazo bomela biso ngulu bazo biso ke no Kabila mutu akomi osola na bato 3 Jeep misato. Wa baba no lobo Kabila leka na cortège ani. Jeep misato Kabila zo leka na 3 Jeep. Tozo balika makozonga. Kasi nazo yebisa yo pona la kisoke Kabila ze lokote le tilobi. Donc akocha akopostuler te. Kabila postula kendo pa akopostuler ndako atata na yo 2023 moni. Nani? To mone be. Mboka ngoya atata na ye. Mboka atata Kabila. Bino bosaka na ba Congolais boyeba Congolais te. Zela na biso Kabila omoni makambo ya Sebeya. Dossier Sebeya la mokiti. Voilà. Et la moki colonel oye koloba nini abimisi vérité commanditaire c'est Kabila Kabila aza sankien muto aboma biso bato zela kozonga te nazo siko na ye biso ba dossier o Kabila sala ya mabe ngana zo balika élection mona kasi nazo te nazo kende ne pona biso ke aza na balika ya kozonga nazo loba no ke Kabila aza na droite aza na Congolais musupe bazolela Congolais wa zo loba ke Kabila aza zoba aza maele te. Oui. Mais vous avez opinion na ye. Opinion mais un homme fou aza na opinion ndenge nini. Mutu soka aza liboma tala. Omoni mutu ala bakangi ye pona nini. Saza mutu akoza libre lokola batu nyonso. Aza liboma bakangi ye. Si on tango conscience ne kozonga bako libérer akei. Mais Congolais soka aza maele te fo bo donner bo la kisayenzela. Kaka yebisa Kabila abomeli biso batoka mwena nsafu. Ngai nena hebi histoire ka mwena nsafu ndenge bandi. Waneza ba chantage bozo. Chantage nini? Bomemeli esuma mabambongo. Aza muyibi bawo ba media international biso mutu toloba Kabila yibi mbongo. Eza biso te ba minele bango moko ndenge ba yibanaki Kabila yibi mbongo. Nyonso wana ba minele biso te. Voilà to ke likama tribalisme. Alobe likama tribalisme azotele mela likama tribalisme makasi alobe likama tribalisme esila na Congo. Mais to mona bino pe bande ona biso ya ndenge ba benga kabino. Na ebite soke ko déranger yo. Ba benga bino ba taliban. Baluba babenga bino ba taliban wala ngam na bengi te ndenge bango babengaka ayibo tika tribalisme bon ngai so tata mo konzeko zela na ebso soki babengi mutu oyebi taliban zanani taliban azali c'est un homme fort oyo aza déterminé nde taliban soki bazo benga biso baluba ba taliban pourquoi po bayebi omoni na nini ya malonda bamonaka eloko tosalaka impact ndenge tosalaka balobi ba voter malonda biso to lobi nyet likambo malonda ça continue le discours ko ganga na ko ganga mais mona kamera bino na lelo na salle mais biso na biso ti bango tango bazala ba Congolais te bino na bino batayi siko ba wana bazaba peuple nani bawo bazala na stade lelo stade lelo IDPS atondisaki boyeba peuple lelo tondika na batayi IDPS na batayi IDPS kasi boyeba ke IDPS eza partie de masiti neti ngai nakendaki te siko koyebisanga nini ngana kendaki te ebele tovandaki biso tozalaki ngana ke studio tozalaki kuna te sikoyo batondaki kuna ezalaki ya kotonda omoni te ke président aza président ya peuple
Kabila azalaki na bato te. Voilà, to komi na suka na analyse na biso lelo to ko umela te, to yambelaki bino mwana mboka Papa Denis maloba na ya suka na monike osilikeli mwana mboka Ferdinand Kambere les propos tenus ça n'engage que mon invité osilikeli parce que auti koloba na top Congo sikoyo par rapport ya discours ya Mokutata Mokonzi Ekolo. Alors liloba na ya bokabwani na émission na biso batu ba retenir nini. Et puis chef de l'état lobi na bonenga na bosa na eloko. Chef de l'état lobi aza déterminé pour la élection en 2023. Parce que eloko ekamusinga yango wana. Tandis que la population y est pena tout à cause mais il y a déterminé. Est-ce que les choses sont là? Bon, nazolo baboui. Parce que au moins Mouto est bien informé. Nakati mboko c'est chef de l'État. Mouto ayebi makambu, Mouto ayebi makambu belé. Eza chef de l'État. Eza Félix Antoine Tshisekedi. Ezali bato mususu bozo mona na te. Lui n'a pas peur. Au moins une élection oyo. Ata soki bazui Martin Fayoul bache mwana tata mwasi na ye hein bache mwasi ya Fayoulu bache mwana tata mwasi ya Muzitu bache bango na seni Félix akobeta bango nyonso Félix akobeta nazoloba bozui mwasi ya Ferdinand Kambere bozui mwasi ya Fayoulu boche tata mwasi ya Muzitu na seni boche bango na seni bakobeta ma Félix akobeta bango tokolia bango 3 points na bilani oh bilan donc je l'en expliqué yo tout nika question bana mboka bako tuna biso toza bato balobeli ngai nazoye biso bien que non omoni ngana ko sa no émission le 31 décembre le 31 décembre nazoye biso que non ngai oluka ngai le 31 décembre ngai to tambola no Kinshasa oyo to sa no émission. Vous comprenez? Qui m'appelle? Oyaka okutaka ngai. Base na ngai yango. Aseka bandali yango. Awo bureau ya vie. Base na ngai yango yo, nazo biso ke no okoluka ngai nazana yo besoin le 31 décembre na tango. Oye to bandi to tamboli na to okende no ti to okende ti na base na biso na IDPS kuna. Voilà, merci beaucoup. To komi presque na suka na ebité malobo na moi question na tuniote maloba bokabwani no koloba. Bon, eloko na lingana loba. Na lobela ba ndeko na biso ya diaspora. Na yebisaka yo to sala no émission na yebiso ke no nani akobeta concert Fabregas. Ozo se rappeler. Donc ce que yo se peli na zoloba na yebisaka yo ke Fabregas akobeta concert. O se rappeler. Ce que se peli na onenga longi ba combattre. Mais papa, mais batouana ce sont des voyous. Ba bokecho baza ba voyous, baza ba tuté. Na yebisa ke no bakosa le lokote solo bazo bunda pona yo bokecho zo bunda pona mwasi na ye na bana na ye bokecho ke no ye bokecho ya milongeli bokecho zo bazo bokecho nde ozo yebisa biso bokecho nde modèle à suivre Fabregas a beti concert donc alongi bango sikoyo wapi bokasa ko bino gouvernement bo financer. Oui, attention que tu finances tout ça ni babé. Omoni bon, soit que zela na ibsa yo. Fabregas azamo na mboko ete. Soit que tu finances où est le problème? Voilà, to komi na suka pesa maloba na suka. Pesa maloba na suka. Maloba na nga ya suka eza boye. Peuple congolais bozala calme. Makambu tu eza bien. Mboka na biso eza bien. Omoni bana kin bana poto bozala calme. Notre président Fachi travaille. Notre président Fachi travaille, makambo ekoleka eza bien. Ba concert ya poto wana biso moko ba combattant ya Kinshasa to telemi. Ya Kinshasa kutu ya Congo mobimba. To telemi tozo banda siko bitumba na ba combattant ya poto. Oh, eh oui. Parce que bayebi ntoko sa no émission na ko expliquer yo qui est combattant et puis pourquoi tu es combattant. Voilà, pesa maloba na suka. Maloba suka na pesi mbota trop na Emerson oyangandeko Emerson mon ingénieur na sanité mon président na benga excellence Eric Kabamba président ya jeunesse ACK na sanité papa na ngai mon évêque évêque Mukuna sans oublier Trésor Mukuna le valable bawanande bawo yanga bureau match tout est bien papa nanga CG de la grande communauté à Sega Bandal papa Raimo Kaloubi donc yende hein voilà merci yende
Voilà, merci beaucoup. Comme une souka émission, la mission Loba Vérité. Tokitaki na terrain après discours à Tata Mokonze Kolo, Potolobisa, population, Tosorana, Papa Nabiso Deni, Mwana Mboka, Oyo Alobi. Ba propos à tenir et zo engagé. Donc, Azolo Bela Selon, Nenge Azomo na Makamozo Kende. Merci beaucoup na Charmal Outadi Lazagi na prise de vie. Merci beaucoup na Jack Kanangila. Merci beaucoup na Maman Nabiso, Maman Bela Dinganga na Londres. Merci beaucoup na Maman Pasteur Titi La Source, Dani Nzila na Dible. Merci beaucoup na salon na Jackson Mangala donc mukolo salon oyo e bengami salon Bercy. Merci beaucoup na bino tout bolanda kibiso ba diaspora nyo surtout ya République démocratique du Congo o bozali kuna boyo kibino moko maye Tata Mokonze Kolo lobi et puis na mwana mboka na biso lobi pesa numéro na rapide poto silisa numéro na ngai ezali plus 243 85 39 1300 plus 243 85 39 1300 wana numéro na ngai moko. Voilà, tout une émission qu'on a toujours branché, scotché, na chaîne Nabino, émission Ma Vérité Sili, chaîne Nabino, Vision Plus Télévision, tous mettre sur YouTube, bientôt sur TNT, Bokozo Abiso, émission Ma Vérité Oyo, ezali émission Nabino, ezali émission à peuple. Drapeau ya Congo na Kingo, pona kolobe la peuple. Soki bomona ki toloba ki mabe, ngai na ndeko na ngai, bokele na mitema Nabino, boye banini bokosala. Merci beaucoup, tokutani à la